Bravo na avocat ya Chantal Bola. Ndenge aleki ye moko na caméra pour a expliquer. Pona ba o ba ebite na ba video a naza na mibale. Na pembe neza Chantal Bola ye moko ndenge aza ko expliquer ki avocat na ye aza congolaise. Asa congolaise, avocat naza congolaise. Yenda sambele pendant procès banda soki depuis 2020. Ou ba ko kata na 2026 so. Pona ba o ba ebili solo te bazoluka ba comprendre. Na live o eza pempeni ezali Chantal Bola ndaza ko expliquer nini leke salaki aza lelo na procès na mi José. Boka ki mi José na ba video msusu elekaki. Mais faut boka pe Chantal Bola. Mais eza une équipe moko naza na ba précision te soit bata Karine Mokonde bakende ko bundisa avocat ya Chantal Bola. Bazo finga za zoba po aza congolais. Nde na nga mususu bozo mona wana baye ko féliciter avocat ya Chantal Bola. Et puis baza ko ba mama ba congolais bo fingisi biso mingi na mboka libanda. Toza na degré moko ya insouciance na landi video moko boya Donald Trump azo loba po ya tia maboko na ye na Congo po Congo na biso échanger. Il faut biso mo ba congolais to telema to loba non na ba injustice na ba indignation na ba détournement to loba non et bongo ya koya ko tia maboko jamais koya ko tia maboko na peuple oyo inconscient peuple oyo reconnaître te que baza na souffrance baza abusé nde maman wa pembe na zolo ba bravo na avocat Saratola aevuma ko représenter po ye moya lekeza te aza ko benda matoi na ba mama ba congolais biso nyonso ba congolais degré ya insouciance so toza na ngona négligence oyo yango zo mona bolimbisanga bana ebele babota mpe bakoli na poto basuki kaka na ba diplôme ba continuer ba université parce que ba mama na biso baza na ba négligence moko notoire bazwaka nyonso na légèreté. Isusa la suni ba mama mi bimba basumba bana misusu ba 5 ba 6 enfants ba ofanda ba obimisa mi pepe na ba kiti pona ko swana olie ba fanda ba luka ba sela bana na bango ba devoir bazala batu na vie poto tozo luka ka zaka pona ko lia pona ko lala to pona ko za batu minene parce que apparemment pona ba congolais kozala ka na poto kozana mukanda eza suffisant. Mais heureusement que comme businessmen à mon société ba condition mo ya bien des araki ba Nigeria nazo comprendre te pasi mawa mingi okina kanda makasi bolanda na obandela video ya Chantal Bola yemoko apoto ke na video ya avocat bolanda suki mutema bolanda ba bourité enga mama Chantal Bola na sacrifier pour na mwana nanga pour ba rendez-vous o eza très important pour na mwana nanga oyo ba orthophoniste mindele ba ko futa mbongo oyo ba azo mona ba docteur ya mayele po mwana za mayele azala ki juste de langage lelo nzamba sungi mwana na biso nyonso e komi kitoko l'air to passer liboso ya juge foza na bilema pa ya juge oya sala ka memi dossier na ya musala poto kei ba bengisi biso ba konza mboka na lisumu moko salamaka quelque part l'état et kotaka l'état il faut ba sambisa biso ba juger biso jour on ezala ki le 15 o ba kende ko juger biso juju bio ezala ki le 15 peut to kei bozo déranger ngala peut bobe yange belebe pourquoi le 15 peut to komi na moni Barbara la 67 ayeki ko insister pona nga ayeki ko soutenir nga akati na moni bato belé o kutu na yeba kite o pe na mona jamais na vie na ngai tozaki na magalilo mama yaya longwaki musika ayaki ko soutenir nga tozaki na banadini babu bato tozaki na bango presque bato bazaki na kata salwana soki bato bazaki ya bisote bazalaki kaka 10 personnes les restes bato na nyoso bazalaki bata paradis nebi bango te baye ko soutenir biso bande ko chercher bazalaki ya ba milène ya bande ko tozaki na bango bazalaki ba fani bazalaki mais les restes batonda kenezaki ya paradis ya bastar en tout cas na yeba ki sika ba bimaki te na yeba msusu na yebi bango te na yeko retrouver bango kaka wana to komi liboso ba konza mboka tozalaki na bavocat na biso ngana zaki na avocat nga ona banda na dossier bandeko pe o bazana dossier maître Boukassa merci maître Boukassa merci avocat o azel lema ya makasi avocat o lolo atikeli bino mwana na bino leki na bino lelo libanda o ya bundelinga avocat ya congolais
oya tangi classe papa mama yo mutoza na ndako oza na mwana no ya mwasi mwana no ya mobali yaya bana bazala ba avocat lobby na lobby bana ba défendre biso le kumu ya Congo lelo to lingaki équipe de France lelo équipe de Congo gagné to leli ba mndeko musuba ke Maroc tozo sepela pona nini pona le kumu ya Congo Coupe d'Europe to gagné match pour biso ba congolais mboka na biso toujours drapeau donc le kumu ya drapeau avocat na ngaza muto ya mboka le kumu ya drapeau toujours maître Bukasa ozana problème ozana souci aza avocat oya makasi pour avocat na avocat za na niveau ya kendati na ba niveau ya likolo ça veut dire na Congo ndio tozana to na ba buriki te tozana ba avocat ya ba congolais ba ndeko bomo na capacité oyoka sonité ko za la complexité ezala te ko yebi français te non zazwa ndeko na o aza mwana ya mboka nde bango bazwa ba ndeko na bango zwa ndeko no o aza mwana mboka o atangi classe a défendre yo azo comprendre langue na yo akobundelo makasi po yebi ko za mwana ya mboka maître Bukasa merci okozwa ba cadeau no pa bana paradis maître Bukasa oza na problème oza na nini contactenga na ko tcho contact na avocat nga betra ba niveau ya likolo aza muluba maître Bukasa asali ngwe 45 ans na musala ya avocat donc aza ita ko féliciter azara ane cabinet zara na Châtelet ana cabinet na Châtelet bureau aza na ba secrétaire na ye aza muto ya ko beta maboko bravo pour tozana ba avocat ya ba congolais oyo azo défendre na kata territoire français ba yebi ya contre na ba palais oya ba français avocat ya ba congolais en tout cas ba congolais to na ba zoba te bana na biso botikali en tout cas il faut botanga ba classe bon un exemple net ya koko na bino papi na bino maître Bukasa yaya na bino maître Bukasa papa na bino maître Bukasa leki na bino maître Bukasa avocat au bundeli paradis ya bastar oya telema bundelanga bitumba asa avocat ya congolais na lukaki avocat ya congolais ça te ke pona yebi français te poni non poza avocat faut bo tombola ka peuple na bino to tombola ka match te soko zobete boy ba to zapela ba avocat to zapela ba juge bana na biso ba botami na poto ya ba wesh magel ba koma pele lo oké na tribunal o monique mwana no ya juge azo sala musala ya droit ya l'état ça c'est bien lelo tribunal esili na raison ya tribunal lelo après lobby d'aba convoquer biso ba mettre bazwa ki derrière ba convocation bien avant ba contenta ki biso to kenda to sala ki entretien de zara na maître to sololi maître alati costume naye oya lokumu maître Bukasa oya ko défendre ndeko na bino ya congolais voilà to komi na tribunal batangeli biso mabe o to sala ki tokolo bateza la lukute za la solo za bakose libiso batangi loi c'est la loi batangi mabe magaba va batanga mabe wana bandeko o bazaki na bandaku bandeko oyo ponga na tikale ko bimisa convocation te ke ba convoquer biso na tribunal poza makamba l'état toko yaka na on internet te o aza bourrique na on internet aza bourrique makamba be l'état ngala ko yana ngote parce que na binemi belé bakote langa banganga balukaka ba bomangai balukaka ba salanga mabeto tapoter live balinga ba détruire nga na kozo makamu nga dema nga na stala on internet cité na sala ngote na yaki na convocation na teme bomona ndenge bimaka ndenge kendaki jour J kokaki ba mama o bakote ki ba jeune prière bande ko nga na yebite o na vanda na bangote na ebe sika ba wutate bakote nga ba jeune prière batu bazaki na ba souci nga ba poster nga partout bato pe balinga kinga na koya bomona ki basali ba live na koya babinemi balekaki ebele babinemi bengi na koya babeka na koya nga fona ke boloko to komi babengisi biso to komi batangeli biso mabungi na biso bavoka na biso batelemi ba se défendre lobi ba pesa kinga na koza kuna ba détenir pesa bino pété c'est bon ba se défendre et si juge akati audience alors bi audience e rozala lelo poto kumelaki 9h to bimé kuna suri ba 15h so ba heure ni to liekité ba kati audience bon mona ki lobi to za ki audience ba kati audience to zongi banda ku lelo za ki suki sa bandeko ba prière peut continuer qui toujours ba bitumbela ndaki ngai kaka boyo kasko bitumba puke landinga na bongami avant pongana na
Un arrêt, 2, 3, 4. Cinquième arrêt. Créteil Pompidou, si là. On a ya mezeto o lion na tindeli nga lion bandeko na tindile bopesa bakomba po ya Angela mezeto bandeko eloko sala melinga lelo so bazobisa bino bobanga nzambe kindoki ezali bondimaka kindoki ezali fo bobangaka nzambe kindoki esala melinga lelo bandeko na leli lokwa mwa mukie na bimi na ndako natali air ndenge ezala kaka tokoloba te butu ezalaki malamu tolala bapongi biso nyonso non bakingasani na bapriere po toyebi ka nzambe nini epa na nga oyo bozolinga bobodétruire vie na nga bomonaka nini nga nazanga fia la joie sans rancune bomonaka nini nalanga mpe moto famille na bino te tokutanaka na eterneti toyaka mboka na mboka tokute na nzeta drapeau nasala bino eloko te bandeko kindoki elinga lelo bandeko lobi de ete tozongaki bakonza mboka nde bomonaki lobi bato bana kata tribunal mais bato musu baye po badétruire bato na kata tribunal baye kodétruire bato mais nzambe aza kaka bolamu bato bana na kata tribunal bokangi bainterprète bato bokangi bango bafoto bopublie interprète na balobi ke ngam na interprète non burika burik interprète c'est interprète ya l'état bandeko batuni biso na ko s'exprimer bien en français leki na nga fani yebi français lobi oui michuri pa yebi français lobi oui ngala leki na nga chanson to ndimi na biso interprète pona le bande de baso so be interprète ya ya lingana interprète po makambu bango ba bagane ya makasi ya l'état ya Créteil Pompidou ya ba juge ya ba kondi ya mboka ya ba président po kuna juge zaka président okobenga juge kuna zaka ozali kola sous la loi te ya loi foyo qui dit ça boye ya so balobi fuka moko fuka ma bozwi tata ya bato bo publier tata na reporter bino plainte ya retrouvir bino soki boye yebi te téléphone est filmé na munenu mo mona ke ko yeba bonne chance pe na bino yaya boka likamone ezala to pesi bino bonne chance bazwi tata bato ba publier tata bato bazo ba ngam na zwi interprète wana nganga na te bandeko ya te parce que président so bango wa Serge ba français Serge na ko capitaine te na ndako kutu na so capitaine te ya mwana ya 13 ans bon ya tata mukolo bon ya juge atanga ba classe alati sultan na pembe ngana ko capitaine ngo yaya ba français na bongo so ya lobili ka momo yo yoka kito bimisi et mo sambo yaya na bandi lingala be français côté loko zanga kande anglais na japon ya onde na zanga ki po ngala umeli na poto so na
lingala boy nezaka papa interprète au moins elle comme ça tu vois yaya la kei papa et madame je m'appelle madame yaya kuna boy ya maboko foka la misu yo kuna ko beta misu boyete yaya okobima lokola libata azota la montre pas impai ozota la président yaya la bête français yaya la bête français je m'appelle madame mon au Chantal 1900 pam na tuni interprète abi ba comprendre ngabi bon ndeko nga bavandi batona nde bavandi balati bilo yena na sukisa yaya nzambe likolo leta na se yaya wana ba président wana ba président est-ce que vous comprenez madame mo papa basilisi oh wana sikoyo oyo soko za na maîtrise to sali mamo crise il y a zui dossier procureur la pesi bango nyonso tana kitisa mutu ata na live na kitisa mutu na live bakonza mbo kae pa na bango maître azala te ndikaka na obelela nzambe nzamba kimbangu nabeleli papa kisimo kimbangu nabeleli mama botanga kufa nabeleli bakoko na ngai nabina yeba likambu nzambe o likambu nini naza na miso ya bato likambu nini boye nzambe nakomi ngai na mesala mwana bato na filme yesu bakangi Jean-Claude dans le film nazomona bango sikoyo boye ngai bi bon eza ndoto ou bien réalité bato bazomona ngai navandi calme bazobatemaka mini ozoleka na mutu na ngai mutu ekomi likolo mutu ekebeti plafond ekutani na ebeleli jésus nabeteli jésus porte pam mutu ezongi kisasa eke taka mutu eketi na lupangu na kola naomona bapani nayaki poto siko pampa bandeko bongo legi ya zwi tata wana legi ya zwi tata na kaka ndi alalaki na kombo na ngai yo pam na suka papa api oyende nga zande ba ko kosa bino papa betinga 3 ans na suka papa betinga 3 ans avande l'état bobanga l'état ya na vandi ya fundi na ye ya lobi lwa na ye afuti papa pe sili audience sili tokuta na lelo na 14h tozongi pe na bandako ndeko monaki tozongi ba interprète bato baké ba filmer bango ba tie bango libanda ba ebite ke ba interprète za yangate ba bota na interprète Chantal burika za burika yanga ite ya leta awuti kuna na pesa ni 1 euro ni 2 euros ato ana kisasa te ato ana mboka poto ba za complet ba pesa ki biso tata ba tata on paza congolais tata ngo lobi ya konta miniature te na vine banda botama comme bokoti si ye miniature t'inquiète pas biso to tindika ka mutu to asala ki video yeyo asala ki na salle ye caméra za ki na salle ba zoomer ye là no bo sala ba venti na poka biso to tindaki tout boss la ba convocation na bino bonne chance na bino voilà et si li wana pa bandeko pona longo na interprète yanga te ya l'état lelo 14h
lisolo bandi à 14h bandeko na sukoli lobi nazwaki taxi tellement toza 5 arrêts R to ba convoquer biso na 9h bouchon ezalaki ebele nga na miyebelaki te o bouchon ezalaki mo na stress na komaki 20 minutes avant audience na ma fana koma 20 na komeka 20 minutes sur ta la porte na ma fana koma 20 lelo comme ezala 14h na longwa ta avant bandeko na bimi awa po normalement na 1h na 45 minutes pour na koma na gare na ozwaka donc na zuka na bimi na zubis nga na ba bis ebela na ko bete ma kologa na zui na komi na zui train na kitik na te aro elandi hier 5 arrêts Créteil Pompadour na kiti wana na zwa TVM 2 arrêts na kiti na tribunal bandeko na bimi awa bu na kute na bis na zui bis nzoka bato mitema mabe ya solo ko bakoteki bonganga alors bite yende nga zali ya kozonga te très vite na omona très vite ya ba mama te bandeko na koti na zui bis là nazo koma na raté train na zeli deuxième train onga na zeli la deuxième na calculé et comme ça na zui TVM so na retard na roza na retard le monsieur 1 minute donc retard ku des apports na kuta kaka po là to kota na tribunal ta ko mokonza mboka continue nute bino pe audience ezate bandeko train ya kate train ye bien train ye bien problème ezala kite ya na koma kaka na Villeneuve Saint-Georges na tikali na re o elandi bandeko nga audience eza na 14h bandeko moke na beli libomat to komi kala babio non avant to koma na Villeneuve Saint-Georges très kangami nono na hier et ba très asso est bloqué kangami ce cause doit fondre la porte te bandeko na toki non que ce tribunal 14h très kangami bandeko mo fungola peza te kanga mpe na rai bandeko neti na kufa yo na bi première fois to bela attention bo kanisaka te nga na zui tension na 45 minutes 13h et beteli nga na train 13h20 ngo audience na 14h te poussa ni sous Villeneuve Saint-Georges to combien au terminus to combien à 13h35 terminus très continue souté bande ko na kiti na gare na simbi mutu na beli liboma ba déclaration leke belé déclaration boze ya déclaration déclaration ba déclarer live bande ko boze la live mais a déclarer bo tapoter live ya déclarer makasi na sali binonini live ya déclarer makasi bande ko bo tapoter lenga pardon ya bou terminus et ya na tika na combien de minutes na. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vidéo on a sali yango po ekoka kosunga biso et aider biso na ba connaissance ebele. Internet oyo eza vraiment na influence ya bien na mususu ya mabe. Ebele ya ba congolais baza na problème aussi ya intégration. Na misusu bazolinga ko kotisa baninga complexe. Eloko ememinga pona sala vidéo oyo na monike biso ba noir toyebi kopesa na valeur tepe respecté par rapport ya avocat ya kana na ngai Chantal Bola. Na keina no côté kaka likambo ya avocat. Bandeko na ba congolais soki congolais aza vraiment na mentalité oyo c'est comme si tozo finga bana na biso oyo bazo tanga ba oyo baza na ba diplôme na ba mboka oyo parce que tango yo yaki na mboka oyo oyaki peut-être ba bengisaki yo to oyaki yo moko
oboti bana na poto oza na besoin ke bana na yo mona bango lobi na ba bureau bana na yo misusu esalaka bango fier bana bango baza na ba bureau même ngai esalaka nga fier ntango nazomona noir na ba place moko boye oyo eza pe très important. Mais bandeko naza choqué ya koyoka andeko na biso bazoseka ndeko na bango ya mwasi Chantal Bola pona avocat ya mutu mwindu. Pourquoi misu bazoloba pourquoi azu ya mindele te? Mais ba congolais ça c'est une insulte. Donc comparer biso comme si que biso ba congolais biso ba tomoindo toza mayele te mindele baleki biso na mayele. Parce que votre sœur a un avocat ya mutu mwindu. Mais non, c'est pas possible, les Congolais. Mais pourquoi vous avez ça bana na bino na ba poto? C'est comme si vous avez finga bana na bino. Mais ça c'est la honte, les Congolais. Donc pour na bino avocat ya mundele nde akokata akoede yo kata makambu bien. Avocat ya mutu mwindu aza mayele te. Ah non, ba Congolais. Lorsque kutu nde tozala awa boye bandeko boye bango mundela respectaka chaque communauté. So yango moni bazo refoule bandeko na biso bozo soutien en communauté te parce que na ba orgueil, na ba complexe, na ba manque ya mayele. Parce que au moins nde tozala boye so ndeko na biso na foyer, azala mukanda te to bangi ba refoule ye. Entre bino na bino boko ça la pétition au moins la pe boye batiki e pe bosungi de kola bino pas mukanda surtout bato e bazana ba statut de refuge bato bazana ba nationalité peu importe ata ba inane mundela yebi ko respecter chaque communauté et puis il faut boye ba rôle ceux qui coûtent aux avocat ya école na yo eza bien parce que bozo ko solo la na langue na bino et puis azako aider yo tout ça na bana na biso ya batamangala même ya batamangala kaka te azaka africain bana na biso bazotanga mais ça c'est notre fierté ozoko mona mundele kutu oyo yo okozora bozo kana molimo ya ki racisme oromona pe boy dossier na yo pe boy msupe asali yango pe nanko Congolais mutu moindo nana zola kisoke mundela aleki mutu moindo na mayele. Mais bozoko se là ezaki ça rien à voir likama ko se moquer na ye ote azana avocat ya mutu moindo mais c'est quoi ça ba congolais ba tomangala. Donc bobi sabiso comme si toza mayele te mais c'est monsieur mais à se présenter parce que asa intelligent. Et bela ba avocat ba tout mwindu ba pesa ba africain mususu ba nini ba mikanda soki bozo ibate mais ba congolais eza complexe eza rien que complexe mutezo sala bino bandeko biloko ya boye soki ata ba mindele bazo yoka ngo comment ba ko respecter biso bino bozo la ta complexe parce que aza mundele donc muto aza poso moindo soki aza avocat azama yele te bongo ba classe ngo ba mama tozola mukana batongo okende kotika mwana na classe mwana na yo aleki soki boye siko ba pongi ngo ba mama bozo kata yango pourquoi ba noir to ba ko valoriser ba noir to yeba kozala fier na ba noir ba juge ba noir moi ça me fait plaisir comment on a moni juge ya mutu mwindu. Moi, ça me fait plaisir. Au moni avocat ya mutu mwindu. Peu importe, azala Camerounais, azala Ivoirien, azala Congolais, azala nani oyo soki Camerounais, ça fait plaisir. Beaucoup ko limité biso ba noir te. Toza mayele mindele pe baza mayele na ndenge na bango. Et puis mutu mwindu kutu. Oyo kutu aza pe mutu a pays na yo. Akoko orienté yo, akoko aider yo. Même na munoko, tala lelo même, bukoma nini, ba congolais, ba tumoindo mususu, surtout likamba complexe ya langue, eza na ba tumoindo ba congolais, okomona mundele azako bunda po aloba lingala. Mais okomona muto congolais azo seka mutona azolo ba français mabe.
bongo ba portugais boyokaka accent na bango ntango bazoloba tala eloko mosusu eza bandeko bokoki koswana na bino bokoki kofingama na bino me bodimine biso complexe entre nous okoya kosala biso vantar otenga naza na oyo ya mundele mais ça change quoi ese mundele ya zoba azalaka te mundele ya zoba azalaka te me baza ebele bandeko na ngai changer mentalité avocat ya poso na yo vo même soko tombe lisu ya mboka na yo boko se comprendre bien na langue wana azo expliquer moni basalaka yango depuis ka langue na biso lelo lingala oyo bino oyo boyokela yango soni bino oyo bosekaka batu mususu parce que ete azoloba français bien te français wana lobi kolimwa po français déjà sur total botali bien boyeba ke non na ba pays mususu même ya Europe eza anglais qui domine soko ozo voyager français na yo atoyebi yango eko pesete anglais ali déjà passeport mobimba partout ozokene même ata na Italie même ata soki na ba wapi ozoloba déjà anglais eza passage obligé peuple congolais zala fier na génération na yo zala fier na bana na yo bana na biso tango zo mona bango tango moni aza na poto aza na France aza na Belgique aza na Suisse alati lamba wani tant qu'avocat parmi ba mindele il faut loba ingeta il faut loba ozala fier tango moni parmi mindele kobo aza na kati faut zala fier bongo Congo yango lobi to ketonga ngo ndenge nini et bongo Afrique yango lobi to ko développer ngo ndenge nini soki grand complexe makasi boye mais non nga vraiment na ye surtout na point wana pona talisa bino bandeko bolongola complexe donc eza kwa bo finga kibiso ba noir bolobi yango na lingala bomekana koloba ngo na français boromona ndenge ba noir mususu eza ba ivoirien ba camerounais ba sénégalais ba noir ebele ba osilikela bino likambo affaire ya avocat wana bakoloba c'est comme si bozo limiter biso ba noir bozo mona ketoza ba intelligent mindele nde ba leki biso na mayele est-ce que mindele azoba bazalaka te mindele azoba bazalaka ya mayele pe bazalaka mais mundele azaka fier omoni même avocat ya kobo wana devant ba juge mindele ba fier na ye bandeko nanga ba congolais bandeko nanga ba noir toyeba na valeur yango moni ebele bazo refoule bango parce que tozoyeba kosunga bango te na pétition ko défendre bango te parce que toza ko se sous-estimer bendele kweya te bozo tangisa bana na bino po ba lobi ba ke na ba poste wana minene donc tozala vraiment lisanga et puis complexe ezalate s'il vous plaît bravo na maître c'est notre fierté tozomona noir azoa ko défendre noir donc c'est bien bravo ingeta otanga ki pamba te bravo